ya sepela CAA aye kotombela bana Congo nyonso en général pe bapaya oyo bapona ye mingi bapassager na ye en particulier. Bonne année 2025 na bino nyonso pour la confiance bopesa ye mbula sike bandi CAA compagnie aérienne ya bana mboka ndenge kaka mesala kosepelisa bino chaque année na 2025 oyo lisusu CAA mosepelisi akani kotombela bino mobu elamu pe kokubisa confort sécurité pe ponctualité oyo azalaka nango ntango nyonso na pointe noblesse pe luxe ya baavion na ya kitoko aproposa pe kokuba kopropose bino baservice ya kitoko pour na rendre meilleur bavoyage na bino partout na République démocratique de Congo mobimba bavoli ya bompikiliki pe ya mokwake ozo voyager na kokodikoko na assurance pour CAA assuraka toujours sécurité pe confort likolo nango bakisa ponctualité oyo esalaka bokeseni na ye lelo oyo 33 ans mokoka na service ya bakongolais nyonso pe ya bana mboka mokili mobima endima ye 33 ans d'expérience eza ntiaka vd CAA mojalisi mfumu ya mapata kwanga ya ntolula botikela ngo bakongo kasi masolo ya vio na mapata ya RDC botikela ngo CAA seye yende mfumu Fly CAA, votre confort et votre sécurité au cœur de nos préoccupations. Bola muna bolandi ya journal ya peuple pona peuple info lingala mbote na bino nyonso tu na lumbango to fungola yango pona kutasa bino ndenge porte-parole ya gouvernement mwana mboka Patrick Muyaya asalaki déclaration moko epai wapi alobeli situation oyo ezali koleka kuna na est ya République démocratique du Congo Polanda. Bino nyonso bozolanda depuis tongo lelo ndenge mapinga ya Rwanda bakoti na Goma. Bakoti na Goma bazaka na intention moko koboma. Po bango makanisi na bango eza kaka ba occuper mabele ya biso. Lobi tozaki na réunion na mokonzi ya mboka pona kotala situation sécuritaire to yebi ba intention na bango. Ba intention na bango eza koboma, ba intention na bango eza kosala massacre to pe carnage na kati ya Goma. Bomonaki déjà lobi ba bombe ekoyaki na ba site de déplacés. Ba atakaki ba casque blanc MONUSCO. Donc baza prêt à tout. Yango mokonzi mboka pesaki biso instruction comme gouvernement to travailler tout ça la nyonso pona ko éviter bandeko na biso bakufa na situation oyo ba Rwandais ba memi na Congo. Yango toza ko recommander na bana nyonso oyo baza na Goma bovanda na bandaku bomi batela ya mibale bokende na ba action te oyo ya ba pillage to pe ko sala mobulu waneza ko sala jeu ya monguna. Ya misato biso tolobaka mingi bo se fiete na oto bengi poison rwandais parce que bazo lekisa ba des informations na ba information mabe mingi yango na ba moment ya boye biso nyonso ifoto telema biso nyonso ifoto ya na sima ya mapinga biso nyonso ifoto ya na sima ya mokonzi ya mboka na ndenge wana nde tokosangana biso nyonso pe topesa yano na ba Rwandais to pe na ba o nyonso baza sima na bango que Congo eza ko telema ba compatriotes da biso a Goma bayeba ke baza bango moko te na moment oyo bazo connaître ba situation ya mabe oyo uti na Rwanda. Donc biso nyonso to telema to bunda pone kolo bendele koyate. Na masongo susu bosengeli koyeba ke ville province ya Kinshasa mokolo ya mardi 28 janvier ezalaki vraiment paralysé journée ezalaki déclarée ville morte bato babimaki te bisika na bisika population amekaki kotumba bapine bamekaki kosala ba désordre suite na situation oyo ezali koleka kuna na Goma. Héritier Mapindemi apesi bino pas détail. Solution, bon, j'ai la solution. Ceux qui étaient bâtis comme moi, quand ils sont dans le souffrir, encore ma bâtard. Pas français. Bon, était vraiment. Pas français, pas banane,
kaka na oyo etali situation ya est population bakitaki na ba ambassade pona kotelemela bango par rapport ndenge bazali soutenir Rwanda pour na ba détail elongo na héritier Mapindemi. Sentiment na ngeli ba sentiment moko ya pasi bakasi komona bandoko na biso Goma oyo ba vivre des jours du koleka vraiment toucher nga makasi ndio moni en tout cas lelo tolobi biso bakinois tolobi que non faut telema pour la mutu moko faut compatir na bandoko ya Goma lelo biso tolobela wa ndenge bato baodai na este la biso bakongolais belé bakufi donc biso tosenga na président de la république guerre nekota donc il a déclaré une guerre mambo cesser les faits donc guerre. Félicitations à combattants qui sont est ya Goma toutes les républiques la démocratie du Congo mboka na biso Congo message ezaka moko na biso mokonzi mboka fachi béton oza gara de la nation mokonzi mboka trop c'est trop ba fingi ba critiquer yo comme temps biso ba congolais tozwa responsabilité mboka na biso po tozana matanga munene pona nini pona kotala ba congolais ya biso baza kuna na est bazolela makasi ba mfusu bazokufa bana bazokufa bawe bazana hôpital mais boyote biso Congo tozebele oyo azoluka biso bamama mpe tokotelema soki bande esengi ke tosima minduki tosimba Ukraine bakosangisa communauté internationale batindi mbongo mpona koluka kobundisa Russie mpona nini injustice ya boye mpona biso Rwanda pendant 30 ans Rwanda toujours akobundisa biso communauté internationale silence de mort. Na masolo ya chambre haute ya parlement bosengeli koyeba ke président ya Sénat Jean-Michel Sama Lukonde Kienge a salaki séance de travail moko ya kafu mokolo ya lundi 27 janvier na ba membre ya bureau ya Sénat ba sénateur ya commission défense et sécurité pe ba groupe ya ba sénateur ya Nord Kivu pe Sud Kivu bulanda ba détail elongo na héritier Mapindemi. Autour ya président ya Sénat Jean-Michel Sama Lukonde Kienge ba membre ya bureau ya Sénat ba sénateur ya commission défense et sécurité elongo na ba groupe provinciaux ya ba sénateur ya Nord pe ya Sud Kivu bango nyonso bazalaki lundi 27 janvier 2025 basalaki séance de travail pour na kolobela la situation sécuritaire oyo ezali marqué na est ya RDC et pas wapi incursion ya agresseur rwandais et longo na ba supplétif na bango ya ba M23 na ville ya Goma ezalaki question pour na ba différentes possibilités baye bana kota la soutien oyo Sénat akoki ko apporter na ba variant combattant ya FARDC pe na commandant suprême ya ba forces armées ya République démocratique du Congo pour na évolution ya situation sur terrain ya ba opération ezali bongo na litomba ko rappeler que séance de travail oyo ezali kolanda président ya Sénat Jean-Michel Sama Lukonde Kienge azwaki yango déjà jeudi 23 janvier et uti koleka elongo na ba sénateur membre ya ba groupe provinciaux ya Sud pe Nord Kivu bosimba ke compte rendu et pesamaki liboso ba panze sango et pa ya rapporteur ya Sénat madame Nefertiti Ngudianza alobi pona réunion ya Sénat oyo honorable Jean-Michel Sama Lukonde Kienge atenaki jeudi 23 janvier ba sénateur membre ya ba groupe provinciaux ya Nord Kivu pe Sud Kivu président a invité qu'il se ba représentant il y a deux provinces où bazali concerné bureau ya commission défense et sécurité ba frontière et pour ba betaki masolo bango nyonso pona évolution ya sécurité na est ya RDC pona oyo etali makambo ezali kosale makuna esengeli ko retenir que ba betaki masolo na ba membre ya bureau pe ba membre ya commission défense et sécurité pe ba taleki makambo nyonso oyo nini bakoki kosala pona Sénat ayeba na ko apporter soutien na ye bosimba ke bango balingi ko manifester solidarité na bango et pa ya population mingi penza ya ville ya Goma oyo azali ko vivre makambo mabe ya guerre ezalaki lisusu batalisi ba action ebele ya Sénat oyo akomene pona ba prérogative oyo epesameli balingi bango nyonso basenga na population azala vigilante pe azala attention na guerre médiatique oyo ezali kozala mene nyonso wana batalisi pona ko démobiliser population oyo esengeli afongola ba porte ya ennemi ndenge bango bazali kolinga balobi na population azala vigilante moto nyonso ayeba na kolinga mboka na biso République démocratique du Congo potwe bana kolonga guerre oyo ezali imposé et pa ya Rwanda ndenge rapporteur ya Sénat asukisaki koloba conservateur ya
titre immobilier ya circonscription ya Ngaliema CTI Pascal Katanga alobeli makambo ya site oyo bazotonga bâtiment ya secrétariat général ya ba affaires foncières pene ya Itex Africa kuna na Ngaliema. Bola na reportage oyo edi imbani asali bino mikolo elekito lakisaki bino ndenge ministre d'État ya ba affaires foncières mwana mboka Akasa Bandubola akitaki bongo na commune ya Ngaliema pona kolancer ba travaux ya construction ya bâtiment monene oyo désormais ekozwa bongo secrétariat général ya ba affaires foncières pe circonscription foncière ya commune oyo po banda kala na ville kuna ba travailleurs basalaka mosala na ba conditions moko ya malamote et surtout ceux qui mvula ebeti en tout cas mame verdure mabe makasi mai ekotelaka bango na babiro na risque nyonso ke mikanda ezwana mai talatina conservateur technicien manager monsieur Pascal Katanga akendaki bongo ko proposer construction ya bâtiment oyo na esika oyo po ba travailler na ba bonne condition pambate ministère ya ba affaires foncières bangonde bazali bongo bakolo mabele kasi kotonga ya bâtiment oyo ebendaki mwa nungu population mal informée bakanisaki neti ke ba indien basombi rai population bofanda kimia ba indien basombi eloko moko te kasi bazali nde kotonga secrétariat général ya ba affaires foncières na micro ya info lingala bino moko boyoka ndenge conservateur ya circonscription ya Lukunga Pascal Katanga a expliqué. Eza ba individu moko mal intentionné, ba individu moko oyo bamonaka intérêt na bango. Lokola intérêt na bango et monisamité na kata projet oyo yango nde bazotelemela. Projet oyo eza pona intérêt ya un grand nombre, projet oyo eza pona intérêt ya biso administration, mais eza aussi pona intérêt ya bino population. Oyo bino boyaka pona ko sécuriser ba mapango na bino na ba titre oyo biso topesaka bino. Mais ba titre yango topesaka bino to batelaka ngo na nini? Na ba bâtiment modèle oyo. Soki kaka mbula muke beti mai ekoti na kati e police mikanda, il faut tozela moi soki bimi to bimisa ba mikanda batu to tsa libanda moi wana ekausa. Mais est-ce qu'il faut to continuer ko sala musala na ba condition wana? Monsieur Pascal Katanga e bongo na likambo etali rai olobi rai elongwete rai balongola ngo momentanément pour basala misala ya forage na C pour permettre ba cave banini ba garage kozala na C. Rai elongwete rai bakozongisa yango soki misala epusani rai bakozongisa yango batu pe balongoli rai eza individu te eza kaka onatra service na ye oyo bageraka ba voie ferroviaire. Bosimbake construction ya bâtiment oyo ministère ya ba affaires foncières eza kosala ngo na volonté nango moko te kasi bazwaki appui favorable ya Onatra oyo etindaki ba expert na bango pona baya balongola rai oyo bakozongisa yango tango bâtiment ekosila. Bosengeli koyeba ke durée ya construction ya bâtiment oyo ekosala kaka 15 mois epai wapi ba indien bazui marché ya kotonga yango na ba norme moko ya kitoko nyonso ezali kosalema na supervision ya ministre d'État ya ba affaires foncières Akasa Bandubola. En tout cas CTI Katanga na ba chef de bureau na yo nyonso moka koswa po boza kolite contre ba anti-valeur nyonso oyo ezali koleka bongo na circonscription ya Ngaliema. Namasolo mususu bosimba ke parti politique piste pour l'émergence ya mwana mboka set kikuni basalaki weekend eleki matinée politique dénommée rentrée politique nyonso esalemaki na bokasi ya coordonnateur na bango Augustin Lubangu Mobuto milulu oyo esalemaki na siège ya parti na bango kuna na commune ya Kasavubu. Stéphanas Kande azaki kuna na compte ya Info Lingala. Lokola babengaki yango rentrée
politique carnaval moko ya kafu et salemaki zinga ya siège ya parti na bango piste pour l'émergence et zalaki kaka pona kotalisa retour na bango sur terrain 3.2 et zalaki na ordre du jour selon discours ya coordonnateur na bango Augustin Lubangu Mobuto kuna asengaki nanu na base na bango ya funa ba garder 1 minute de silence pona bandeko na biso oyo bazali kokufa kuna na est na sima atalisaki bango en détail tina nini penza président na bango set kikuni azalaki arrêté ya mibale a conscientisaki ba jeune pona bitumba ya est pe ya misato alobelaki vie sociale ya ba congolais oyo pona piste pour l'émergence bazali na kanda po eloko ya malonga ezali komona na te ti lelo population bazali kaka kolela ndenge nini bakolia moyen ya transport banzela ya kobeba salaire ya ba fonctionnaire soins médicaux pe bongo na bongo. Deuxième intervenant ezalaki ndeko Mike Nkasa yepe abetaki lisusu sete kaka pona ko appuyer maloba ya coordonnateur na bango talati na parti na bango piste pour l'émergence balobi bakotika la kaka na résistance kino bakomona changement na vie ya ba congolais et sengeli boye ba ke piste pour l'émergence ezali parti politique ya mwana mboka set kikuni oyo siège na bango ezwami na avenue Kasavubu mosika te ya blancherie Ipak. Église Mbanzalu Nungu Lwanzambi oyo ezwami bongo na commune ya Bumbu ba fête ki double anniversaire na bango samedi 25 janvier boye ba ke invité de marque ezalaki bongo secrétaire national ya implantation pe recrutement ya MPC Christian Mutela Mayele héritier Mapindemi Igor Ntingi bazalaki kuna na compte info Lingala. Ambiance ezalaki vraiment très électrique samedi 25 janvier na église Mbanzalu Nungu Lwanzambi oyo ekokisi 14 ans na yango ndetina ya milulu oyo ezalaki pe lisusu anniversaire ya mbotama ya mokili na yango ntumwa ndo na itela mobilu kimpavita tomonaki ba prestation ya ba chorale pe ba défilé ya ndenge na ndenge esalemaki ba pesaki biographie ya yemoko sa divinité ndo na itela mobilu kimpavita mama oyo Nzambe azali kosalela na nguya pe mabondeli esalemaki nyonso elekaki kitoko bongo na sima ye moko ndo na itela mobilu kimpavita azwaki maloba pona kolobela bayindo esengeli batelema bayindo balamuka avant mundele aya bayindo bayebaki deja Nzambe ezali mondele mutu ayeli bango makambo ya Nzambe te pe asengaki na bato nyonso bazala na bolingo ya mboka Kongo. Tomonaki pe ba invité ya ndenge na ndenge bayaki parmi bango présence très remarquée ya secrétaire national en charge de l'implantation et recrutement ya parti politique babengi ma part pour le Congo MPC na mokuse ya autorité morale Etienne Tshisekedi wa Tshisekedi Christian Mutela Mayele les lions du social oyo ayaki maboko pambate ayaki pe na cadeau na ye pona kopesa ndona itela mobilu kimpavita na ndenge akokisi bongo 14 ans na église na ye pe na anniversaire ya mbotama na ye pambate ba fidèle nyonso pe balekaki kopesa ba cadeau na bango Christian Mutela Mayele les lions du social ayaki awa pambate na tangu ya campagne électorale pe alekaka azwaki soutien ya église oyo Mbanzalu Nungu Lwanzambi elongo na nde na itela mobilu kimpavita bango nyonso bapambola kai awa bosimba ke nyonso elekaki vraiment kitoko bongo na suka ya milulu Christian Mutela Mayele les lions du social expliquaki tina ya présence na ye église oyo église oyo soutenaka ngai nayebisaka mama na ye te lokola moyibi me na kozongaka kaka nayebisaka mama na ba action na bino nyonso na kobanda kosoutenir bino soki bomoni mutu azwaki courage ya koyambanga liboso na ndako na ye epuis ya kopresente ngai na église na ye ayebisi bandimi nyonso ya église bavote ngai seki amemaka ngai na motema na ye yango du reste nga mpe nazozongisela kaka mama na église oyo bango balakisa mpo na ngai lokola ezali bolingo na ye kaka mpo nazongisela bango bolingo mpe wana lokola lelo ezalaki journée ya double anniversaire ezali mbotama ya ye moko mama Kipavita mpe ezali 14e année depuis ya banda ministère na ye oyo yango apesaki ngai invitation
ahonoraki ngai, ça valait la peine nga pe na honorer bango, na ya to sambela, to sangana po, baza ba lecteur na ngai po na 2028 tozonga lisusu. Eloni ngolo ba pa po ya ba base na yo nyonso oyo bazolanda yo lelo zali secrétaire national na parti politique babengi MPC. En tout cas, ba lecteur na nga ba on se bozonga ba na sima awa. Ba lecteur na nga minene bango baza na kati ya église oyo. Yango na koyebisa bango to zala kaka bomoko. Nous avons perdu la bataille, mais pas la guerre, nous allons vaincre. Bosimba Kenyonso elekaki vraiment kitoko 14e anniversaire ya église Mbanza Lunungu Lwanzambi pe anniversaire ya naissance ya Ndona Itela Mobilu Kipavita eleki vraiment kitoko. Bosimba ke église Mbanza Lunungu Lwanzambi ezwami na vini landu na komini ya Bumbu epai wapi Nzambe azali kosala. Délégation ya chef coutumier ya Mikondo na Bokambemi ya coordonnateur ya Kin Est Patrick Moloni pe chef ya groupement AI Antoine Ngaba ba kenda kibongo na village Milioni pona kosilisa conflit moko eza kosale makuna pe ba profiter na occasion pona kofungola bureau ya sika ya chefferie oyo etonga mikuna edi imbani apesi bino ba détail. Mboka bazali bana na ye. Délégation oyo bozali komona ezali nango délégation ya gouvernement provincial te kasi ezali bongo délégation ya ba chef coutumier ya groupement Mikondo oyo ekambamaka epai na ye moko le coordonnateur ya Kin Est mwana mboka Patrick Moloni Munke l'homme le plus compétent et longona chef ya groupement AI Antoine Ngaba papa capable bit ya descente na bango kuna na village Milioni oyo ezali moko ya ba village na kati ya groupement Mikondo kuna na commune ya Nsele epai wapi ekambamaka epai ya chef ten Ndongo Masaki 6K descente oyo ezalaki pona kosilisa conflit ya limite oyo ezali bongo bango na ba village ya nzinga ekomaki bango directement coordonnateur ya Kin Est Patrick Moloni azwaki maloba koyebisa na bato ya ba village oyo ke esengeli tango nyonso koluka kimia pe korespecte ba limite ya baninga. Naye ko présenter David Matakibala usini mtachanga coordonnateur Keumu. Tango batenga coordonnateur Keumu Kini Est elobi tous les problèmes ezana kati ya Est efana koma na ye ba nini ere passer kuna. Yango na ye mama na moni ye azali chef coutumier mais loko esala mabe na ba groupement mususu ba groupement na komi lo koso ya koboto mama belé ya bato eloko comité ekeboya yango wana kozwa na ye maloba chef ya groupement AI Antoine Ngaba akebisaki bato nyonso oyo bazali kosima mabele ya Mikondo po tour oyo moto nyonso akomeka akokutana na makambo na ye yango ngai na kosenga bo village dingi eza village oyo ebandi lelo te po groupement moko boye ayawa azwango akotango pana village dingi utakala eza géré na kati ya groupement Mikondo. Na occasion balekaki na cérémonie ancestrale oyo epesaki bango nzela bafongola bureau na bango ya sika ya chefferie na esengo na motema mama Siska atalisi boye na sepeli ndenge bango baye ko insistenga pona moni kene passe na ngelingo sa nini elingo sila esengo na nga yango wana pona rappel groupement Mikondo ba limite na yango ezali bongo ba rivière sikoyo bino badongolo miso oyo bolingaka kimia ezala te nyonso ba désordre na ba désordre en tout cas tout oyo ba chef ya Mikondo balobi oyo akomeka akokutana na makambo na ye bakotika ye bongo te. Kaka weekend oyo délégation ya ba chef ya groupement Mikondo na Bokambemi ya chef Patrick Moloni pe chef groupement AI Antoine Ngaba ba kendaki kokutana na chef ya groupement na bango André Motard oyo akoma député provincial ba profita ki pe pona kosala bongo échange de vœux encore une fois de plus héritier Mapindim. Balobi bakola
lokola pongi te bango banani ba chef coutumier ya groupement Mikondo oyo bakamamaka epai ya coordonnateur ya Kin Est Patrick Moloni na Antoine Ngaba chef ya groupement AI Mikondo oyo désormais boko makobenga bango ba mapasa bango bakumbaki mobange na délégation oyo kaka ndenge bozali komona na bilili korta epai na ye moko chef ya groupement na bango André Montard oyo akoma na ye député provincial nde na cadre ya ba vacances parlementaires na ye nde ba chef coutumier ya groupement Mikondo bayaki kosala ye rapport ya makambo nyonso oyo ezali koleka na groupement na bango bien que amona na kalisusu mingi te na occasion ba profitaki kosala échange de vœux na leader na bango tour à tour ba chef coutumier bazwaki maloba pona koloba makambo nyonso ezali na mitema na bango pe ba chef ya délégation bango pe balimbolelaki chef na bango makambo nyonso malamu oyo ezali kolekana na groupement na bango kosilisa na bango ba préoccupation chef Montard André azwaki maloba kuna asengaki na bango ba éviter ba conflit po ekomemela bango eloko moko te. Tout d'abord na remercier ba chef nanga ndenge baye rendre nga kotala ngai baye rendre nga visite na journée ya lelo na tondi bango makasi na sepe na bango pe na ji ba rapport na bango nyonso oyo esengaki na zwa na talisi bango pe ndenge nini tokosala ndenge tokotambola parce que pouvoir normalement ezali mais na tia ona maboko na bango po nga nakende na assemblée provinciale yango la moni conseil na pesi bango basala musala malamu batosa mibeko okile tambola la mibeko parce que soko buku mibeko l'état kozwa yo na esengo na mitema ba chef ya délégation ba bakisaki boye bon na ndenge ayambeli biso vraiment bien na ba idée na makambo suto zaki na ngote ya bokoko na kati ya groupement Mikondo na ba pays voisins ba groupement mususu Amérique ko expliquer biso ba makambo oyo ezali oyo yebi vraiment aza vraiment savant na mémoire aza mutuma zomona na mutakimia kosola na grand chef groupement honorable en tout cas yemi biso bien Masodo Sololi l'équipe kitoko même groupement monde ba chef groupement coutumier Mikondo en tout cas to Sololi malamu oyende ezalaka groupement Mikondo toujours likolo pene ya leader na bango honorable André Montard bakiselaka ye l'homme sage. N'élément onde pesinga inzela na boucle journal la peuple pona peuple soki bo sepela ki na ngombo pesa merci na mijo mabaso oya kumbela ki édition na sima caméra tozaki na Igor Tingi montage sima maki na Fabrice Lundom journal la peuple pona peuple zaka supervisé et pas ya héritier mapinde mbande ko botika la malamu au revoir. Moule Sika Ebandie, ah oui, leader na mapati ya RDC, spécialiste ya Congo profond, mfumu na mapata mfumu ya CPLA, CAA, aye kotombe la bana Congo en général, et bapa ya oyo bapona ye mingi ba passager na ye en particulier, bonne année 2025 na bino nyonso pour la confiance bopesa ye Moule Sika Ebandi CAA compagnie aérienne ya bana mboka ndenge kaka mesala kosepelisa bino chaque année na 2025 oyo lisusu CAA mosepelisi akani kotombela bino mobu elamu pe kokubisa confort sécurité pe ponctualité oyo ezalaka nango ntango nyonso la pointe noblesse pe luxe ya baavion na ya kitoko aproposa pe kokuba kopropose bino baservice ya kitoko pour na korendre meilleur bavoyage na bino partout na République démocratique de Congo mobimba bavoli ya bompikiliki pe ya mokwake ozo voyager na kokodikoko na assurance po CAA assuraka toujours sécurité pe confort likolo nango bakisa ponctualité oyo esalaka bokeseni na ye lelo oyo 33 ans mokoka na service ya bakongolais nyonso pe ya bana mboka mokili mobima endima ye 33 ans d'expérience eza ntiaka vedi CAA mojalisi mfumu ya mapata kwanga ya ntolula botikela ngo bakongo kasi masolo ya vio na mapata ya RDC botikela ngo CAA seye yende mfumu. Fly CAA, votre confort et votre sécurité au cœur de nos préoccupations.